Vous êtes la bienvenue dans notre site Feza TV officiel. Abonnez-vous massivement. Opération 1000 abonnés. Yo abonné na ngai sika nyonso zwami yaka ko s'abonner na Feza TV officiel. Toza na ba surprise ya ba émission ebele. Toza na le monde dans l'église. Ici kaka ni totalisaka comportement église na kati ya vie ya bana nzambe. Ici kaka ni tomemaka loyembo comme émission sans jola. Sans jola cela veut dire on est là pour adorer. Plateau est disponible na Feza TV officiel. Toza na émission le monde et la vie est sur réalité. La vie est sur réalité. Totalisaka nini oyo ezoleka na kati ya bomoi ya ba congolais. Analyse dans notre chaîne Feza TV, analyse spirituelle campée physique, interprétation des songes dans notre chaîne Feza TV. Abonnez-vous massivement. Opération Tokoma na 1000 abonnés. Parce que ceux qui Tokomi na 1000 abonnés, il y a plusieurs surprises. Nalobara toujours na TikTok, appelez-moi grossiste. Parce que nga na grossiste, c'est bien boza ba détailleur. Matière. Et là, il pas là. Alors, il au salarara, au s'abonner, au partager, au commenter. Commentaire nyonso oyo moni SPL sa motema na yo, commenter yango parce que zaka ba mega non na téléphone na yo. Moi to tenir rigueur ezate. Toza na émission oyo to lobelaka makambo spiritualité. Nous parlons dans la spiritualité comme par exemple ko expliquer mutu ba détail spirituel, ko expliquer mutu ba effet spirituel, olotaki ndoto moko boy ozokoka ko interpréter à monter langage wana la kisinini. Notre numéro est là. Contactez-nous au besoin d'interprétation en songe. Toko orienter au pays, toko diriger par l'orientation du Saint-Esprit. Je suis né rien que pour l'adorer. Et ça, si il y a témoignage. Planète Azanani, planète Aoutawapi, planète Abotamawapi, Asalakanini, via planète Ezanini, je vais vous parler de ma vie. Mais pas de polémique parce que nous sommes des enfants de Dieu. Rien que la vérité. Nazo passé témoignage nanga na Feza TV officiel nga moko nazo sala ouverture ya plateau nanga ya ba témoignage. Je vais parler de ma propre vie na rotalisa bino oyo eza vie nanga na botama wapi na kola wapi nini se passa na vie nanga ba réalité nini na croisa na kati ya vie. Quelles sont de difficultés, bah, mauvais souvenirs, nini, planète, est-ce que ce coup fait la paix être cher, planète, est-ce que, boye, bah, on a Feza TV officiel. Je vous demande seulement de faire une seule chose, de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Bah, abonnez sur TikTok, boya na chaîne ya Feza TV officiel. Bokozwa réponse ya mituna na bino nyonso. O planète batage yo balobi bakei basalaki boye vérité boyo kaka epananga. Appelez-moi grossiste. Mais abonnez-vous massivement. Yo mutoli karanga de loin, tu m'aimes, tu m'apprécies, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui vont s'abonner et qu'on permettre na sala live pour expliquer plusieurs détails. Ya turoyo, toko tout à bordure te, mais toko koi sande bordure. Voilà, yango na sengi bo s'abonner. Bato ebele bazo se poser ba question, bato ebele bazo tindelanga ba vidéo, bazo taguer nga bazo loba, vérité zaka kepananga. Na Nzambe, parce que Nzambe nde réalisateur ya film ya vie nanga. Nzambe nde ayebi oyo ezanga mutu mokili akoki koloba me ayebi te aye na mensonge me nga nasimbi kaka bendele ya vérité. Je vais vous expliquer ba détail ya makambo nyonso nakobanda na première partie ya témoignage nanga, deuxième, troisième, suite et fin. Je vais vous parler de mon parcours. Na expliquer bino na kola ndenge nini na kola wapi. Ba place nini na leka. Makambo nini nzamba salelanga nini pe na moni na vie. Ti lelo place oyo na komi. Bien aimé dans le Seigneur, on a toqué na
na passage ya jeunesse, lorsque bandeko ya Joseph bazwaki likanisi ya koteka Joseph, ezalaki déjà temps oyo gloire ya Joseph ekopaki déjà pembeni. Tant bazwi likanisi toboma ye moko alobi te toboma ye te toteki comme esclave. Bango bamonaki bateki Joseph comme esclave. Nzoka nde batekaki ye na accomplissement ya bilaka oyo ezalaki na kati ya vie ya Joseph. Et Joseph akomaki mokonzi. Je voulais fortifier quelqu'un. Isika nyonso basangani mpona kombo na yo kobanga te. Soki libota no basangani na ba étranger pour ba nuire vie na yo, c'est à cause de la promesse de Dieu. Et la ka ya nzambe o eza kati na yo et komi temps epela. Tout ce que Dieu t'avait promis, ce komoni libota na yo, bandeko no basangani mpona yo mutu moko. Yebake, c'est le temps de Dieu. O ba yebisa yo na bandoto seke lingela tanzoto. Oyo moko lota na bandoto seke lingela tanzoto. Ne te décourage pas yo mutozo leka na ba situation difficile. Ne te décourage pas yo mutozo mona ke tout est sombre dans ma vie. Sois forte parce que notre Dieu est vivant. Sois forte parce que nzambe na biso aza na bomoi. Na bitumba nyonso ebandaka na vie ya motu. Kobana na janvier tina décembre molonge eza kaka moko. Eza mwana nzambe azotambola na kati ya crainte de Dieu. Eza mwana nzambe azotambola na kati ya sanctification. C'est la sanctification qui nous pousse dans la victoire. Eza ba prière ebele belete. Marchons toujours dans la sanctification. Toza balongi par le nom puissant de Jésus. Yo mutozo landanga na Canada, na Londres, na Bruxelles, na Paris, na États-Unis, na Goma, na Butembo, na Kivu, na Brazzaville. Ko se décourager te na bitumba. Parce que biso kaka nde balongi. Soko moni ke batu bakomi kosanga na ko comploter pona yo na banguna na yo. Yeba ke bakoki yo te. Ozakaka molongi. Et la victoire et la gloire, ça ne nous appartient pas. Rien que c'est pour la gloire de Dieu. Zambalobi boyo. Na tombe na circonstance. Beaucoup misa akanga. Bien-aimé, ici ka oza sokomi yebi ki oza mwana nzambe. Na circonstance ya humiliation. Na temps ya pasi. Ya kozanga. Ya kolela. Ya kocholama. Ya kofingama. Glorifier ka nzambe. Parce que yende aza producteur ya film ya vie na yo. Na benga nzambe producteur ya film ya vie na nga. Yende aza réalisateur. Yende azo pesa ba plan. Yende azo pesa ba briefing. C'est le Dieu créateur. Mais na bitumba nyonso isika banguna basanganaka. Isika bazwindambu ya oya libota no basangani yebake bitumba na yo. Et comme déjà na suka basanganaka pona konuire mutu moko pamba te. Ce n'est pas seulement la physique. En combat la promesse. Babundisaka promesse ya nzambe. Mais promesse wana babundisaka te. Banguna na biso o basanganaka na ba voisin mususu. Ya bazui ya libota, bazui ya koto basangani, bamemaka biso bazo pousser ka likasa na lieu de repos. Bien aimé, comme tu dis ça raté ce muto sangani pona azoloba mabe. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Nazo senga ka s'abonner parce que j'ai plusieurs choses à partager avec des enfants de Dieu. Je suis là pour fortifier. Natala ralikambu na ngate. Nga nazalaka pona ba brebis. Il y a d'autres combats où les fans d'araignée na katia via mutu. Lorsqu'on s'est retrouvé na katia sacerdoce, lorsqu'on a na katia musala ya nzambe, lorsqu'on a na bilanga nzambe, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai plusieurs choses à vous parler, à vous fortifier. Kobanga rate yo mwana nzambe. Olobili bota na nga mo bateki nga basangeli nga soki nzamba tiaki histoire ya Joseph na Bible parce que ayebi ke ba Joséphine lokola biso baza bakoluka ba formation na yo ya source mais ba information na eza incomplète mutu aza na complet ya formation pe ya histoire ya vie na yo eza ka yo moko eza ngai eza yo mutu olanda nga.
Parce que eloko esalaka ke banguna bakoya. Pourquoi? Batambolaka na logo ya échec. Logo ya échec eza nini na vie ya moto eza mensonge. Batakaka moto aza na bilaka ya nzambe te. Ozo atake vie na yo. Ozo boma vie na yo moko. Batakaka moto oyo aza na mission ya kosala na nzambe te. Ozo mikunda yo moko, ozo mitimbola libulu yo moko. Bien-aimé, nzamba peso kimi esika ozali. Tika kolela, tika komitungisa, nzamba aza na bomoi. Yo moto ozolanda ngo ozobela benganga, je vais prier pour toi. Pe guérison kozala opérationnel. Yo moto oza na mikakatano, oh mama bo, yo benganga. Nzamba tchaba grâce katinanga. Je vais prier pour toi. Dans le bon de la peau na yo. Mais na kosengo kakelo moko. Tia disponibilité à foi na yo ezala opérationnel. Opération 1000 abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous s'abonnez. Toko makana 1000 abonnés. Toko démarrer ba prière en ligne. Toko démarrer intercession en ligne. Toko démarrer ba live. Oyo kobanda kosunga bana nzambe bele. Yo pe moto lingaka matière. Yake pananga. Na opeso matière. Ok? Na opesa mutu nyonso matière. Batu nyonso balingaka koyeba sikoyo boya. Bolongwa na TikTok boya boya. Matière est permanente. Abonnez-vous massivement et laisse que mon Dieu vous bénisse. Bye.